doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. Ndeyna Sarabinoka qui 5 minutes ezali cours ya éducation civique, 5 minutes ezali émission oyo ba patriote nyoso tout balingaka parce que tozali wana po na kolobela mboka et puis soki likambo ezape malamu te tolobelaka mais biso tozali sima ya président na biso Fachi Beton parce que toyebi ke ye mutu akomema mboka na biso nesika oyo esengeli ezala nakanisi tout le monde est d'accord ce qui Tozali Kolobake, président de la République, azali na volonté ya kobongisa mboka et bandaki kozala net manœuvre parce que azalaki na bakal na batu oya FCC sikoyo y a pas de raison que ma solo ezalate na ndenge ya gouvernement oyo ya ba guerrier ba yepo na nzala ya peuple congolais si là donc boye bake parlement majorité comment Sénat ma solo cour constitutionnelle ma solo donc il y a pas de raison que et Simbate, peuple congolais, bozala déjà, yako sepela, binomo bomoni, makamu déjà ndenge bandi, yango na émission oya lelo toko banda yango, to lakisabino, première réunion ya conseil des ministres, oyo salaki, je pense 6 à 8 mois bandoro salate, parce que batebele bandoro comprendre Félix Antoine Tshisekedi. Biso to ebisaki bino kaka ke tango ilukamba pesaki contre-temps Félix Antoine Tshisekedi akokaki jamais kosala conseil des ministres na ilukamba. Bato bamonaki on est Tshisekedi mais boye bakana mitu na bino ke Félix Antoine Tshisekedi azali plus têtu que Papa Etienne Tshisekedi. Soka lobi likambo makambo nyoso to alobaka libanda boye baka ekosalema soka lobi non ekokoma wite soka lobi oui ekokoma jamais non bomonaki ilukamba lengaki kosala neti donc Félix Antoine Tshisekedi alobaki conseil des ministres ekozongaka mokolo ilukamba akokende bomoni lelo tozali le vendredi 30 avril donc na cité de l'OIA première réunion, il y a conseil de ministres, il y a gouvernement, sama, ba ministre, il y a guerrier, ba yeponako sili sanzala, il y a peuple congolais. Donc to tche la bino ba image, bo talandenge, il y a qui bon monake ba ministre tout, ba zaliko y a ba vice ministre, ba zoa pene sengo parce que ba yebike, ba yeponako bundela, nzala, il y a peuple congolais. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à pas sûr vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Bonjour tout le monde. Pour un premier conseil de ministres après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en acte sa vision de l'union sacrée de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social, mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats, leur a-t-il lancé en passant. Le Conseil a dans la foulée examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Samalou Kondé se sont alignés aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la traditionnelle photo de famille. La réunion de ce vendredi restaure une habitude de conseil de ministres suspendue depuis le mois d'octobre dernier. Donc bino boitolanda na esengo bozomona ba ministre bazoro ya ne esengo mais bozotala na elongi na bango bozomona ke bazali na kobanga ya ba responsabilité to pesi ba ministre yo ba ye na ba vice ministre ya gouvernement oyo ya sama ba donc ezali gouvernement ya ba guerrier to pesi bino conseil peuple population ezali kozela bosala musala population bandai kozela bino boya parce que bazali na confiance na bino bo abiser na confiance oyo population epesi bino te
bino pete bo kanisate ke bino ndenge boye wana boye pe po bolia na tour na bino po ba misusu baliaki ezali ndenge wana te boye bozali ba umbu basali ya peuple congolais bo kanisate ke ndenge boye wana ba nommé bino ovanda libela parce que ba nommé yo ozali na gouvernement ya sama mais boye ba ke soki osali faux pas infracata bako kangayo bako kangayo donc ezali kutu masolo akosakana te boye wana pona kosala la peuple mutu na mutu aza wana aye na volonté ke asala la peuple po balakisa penza ke gouvernement oyo ezali ba tchebino na président de la République parce que azali na confiance na bino. Donc avant de continuer ma solo mususu to kota na ba sujet mususu o tozali nango lelo à 5 minutes parce que bobi que version la musique yango nde bolingaka. Donc vraiment avant de kota tozali ko marquer pause bobi partenariat oblige donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyan a Bali 5h, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli, ah, Mosengo, Feli, tout ça la partenaire, ma voiture, tout est dans Kisasa, ma carton, ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture, na yo, quand on a Kisasa, te prends pas la tête, il y a la bisson, charger bilo qu'on a yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki. L'inauguration est allée le samedi. Ah, tout ça en Autriche, na van, tout ça en Vengambe. Donc Vengambe a dit soba, mokonzi ya mboka ya van. Oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya vana to faciliter tâche bino mo botala ba biloko botande ba biloko ezali awa ba kameza ko vanda bon bala mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fond l'antenne na Grenoble système to zana nga Feli Mosengo ajout da pauvre to zana kati ya Grenoble adresse ya moto ezali. Nous avons un représentant à Grenoble, à Zaliawa, Marabokando. Aujourd'hui, carton mi balé, carton moko félé. Donc, système toi na moi ajout de pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Zawa,
Nanemas. Quand on est au Baki, nous avons tout l'Union européenne et la diaspora. Nous avons les ya Gigi exotique. Nous avons besoin de produits RDC au Bokuta. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de tout ça et de Mboka. Et donc nous avons un palais et de Mboka référentiel. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, Naeko Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina Oko Tongezali Awa, Toza et Loko Moro Ayo Salama, Mabaya Mibali. Ça y est, non, tout le cas de Cambote. Mais Maman Nicole est Morazala, styliste, modéliste, et Tamsuna, Bossane Loko Moussousou. Maman Nicole, bonjour. Bonjour, papa. Dans les Poutana, Libana Sakinango. Na libana saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste et modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon. Bana bikamwa na mingi kolobate nazali ko senga la peuple de Dieu nyonso Zamba lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na katia mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo na katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines.
Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc bino boitolanda bo moni penza ke ba ministre elongna bango ezate ke bazali ko sepla ba ko yiba bozo mona penza ke bilongna bango ezali na méchant donc basala penza musala penza ndenge sengli basala parce que bazali na défi ya nzala ya peuple congolais. Donc vraiment tozali ko senga na ba ministre nyoso na ba vice ministre beau décevoir peuple te na kanisi pe déception kozalate parce que moindre faut pas donc nanganda bakolongola qui salu vraiment me banda bomonika premier ministre asali na président de la République basali président de la République asali première réunion il y a conseil des ministres après wana kaka premier ministre a joué avion accueilli na Katanga kuna na Lubumbashi akomi parce que boyebi ke awitaki kuna Jekamine azalaki muta Jekamine donc akei kuna donc bayambi ye botala ndenge bayambi na son entretien la bino ba image ba mimi c'est le même chipoi mais azali premier ministre moko donc alingi azali muto mo ostentatoire te alingaka ba biloko te boyebi ki azali muto a démissionner so que azali bien ta ko démissionner ba bimi c'est chipoi alingi ba honneur wana ta lobi makamba chipoi ezali te na bandi na musala te boko yebanga à partir musala oyo na ko sala en tant que premier ministre bino moko bolanda ndenge bayambi kuna na Katanga donc vraiment botala kaka ke peuple bandaki kozela kaka ye akoma premier ministre. Jambo yenu watoto wa Katanga. Mwafu iko sana njuu ya kuchunga accueil ya premier ministre. Leo kuprepare inako. Nitamwacha premier ministre mwenyewe abisalimie. Mwafu iko sana. Machibe Kongo yulu chini
Gilles, il fallait tout l'été. Nous sommes accenti quoi, chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachibe. Vision yake ya kwanza ni kuleta amani mumukini. Amani, la sécurité. Tunachoka hii insécurité tuko nayo. Ya kusema tukunaangalia bandugu yetu vile beko na kufwa. Kuituri, Kubeni, Kubutembo. Na tunasema tunakatala ile mambo hiyo. Alors mishi kukuye mimi moya. Nilikuya na ba ministre nationaux ba 6. Nilikuwa la ministre en portefeuille, Madame Adèle Kainda. Ministre d'État, ministre au plan, Christian Mwando. La ministre au poste et télécommunications, Monsieur Kibasa, son excellence. Ilikuya, la ministre au sport et loisirs. Donc bino boito mona premier ministre akitikuna donc esengo eleka ki bango donc mais alingi ba honneur te azali mutu penza te ke ya babiloko wana oyo ya bachalo ya lingita libi botala ngai na musala ona kosala ba oyo balongwe milelo na milelo parce que bango bakanisa ki ndeki kanamba za wana ndeki coalition esalamaki bakolongwa te bazali kolela nakanisi vraiment bozali ko se rappeler tango président de la République azosala musala na ba ndoki ya Congo bomoni ba ordonnance mususu banoko zala bloqué na niveau ya ministère à plan ministère au place Eva Bazaïba à koti sikoyo mais botala omoni soko sali musala malamu ozali ko bima ministère bato yo ba Jean oyo basalaka oyo na ministère no ba oza vraiment na mawa ke okende mais yé botala mwasi oyo oyo ba remplacer dans ministère à plan ndenge abimi libanda ndenge bazali ko wolola ye donc na soni akimi donc etikala mke babando bambe mabanga donc ezali soni aussi sa mandat na o na ba niveau boye bango bakanse ndengi bazwaki bango na kanambe bakolongwa te bakovana ka wana bino moko bota na bilili donc na ministère à plan moi sur auto et puis tout combo nete photo bossa na combo na ye botala ndenge ba wololi ye tango azali ko bima après remise et reprise ezali soni na mawana motema. D'une gestion calamiteuse à la tête de la vice-primature du plan, Élisée Mounemboué est sorti par la petite porte. À l'issue de la cérémonie de la remise et reprise, la désormais ex du vice-premier ministre du plan a été huée par le personnel de ses grands ministères. bangaje batu pamba basali bangaje karonde kwa oyo onde kwa oyo so alobika langi moko baba tie yo nzambo bana mboka basala misala yango tozosenga ke o mwana ngasi mwana boyo non ministre angaje biso nyonso tosala misala ouais. Tout au long de son règne, le personnel, le membre du cabinet ont vécu un calvaire. Avec l'arrivée de Christian Mwando, des agents du ministère du plan attendent l'amélioration de leurs conditions de travail. Après
plus de 2 ans de calvaire. Donc, le plus grand défi du nouveau patron du plan reste l'organisation du recensement, aussi bien pour planifier le développement, mais aussi organiser les élections avec un fichier fiable. Secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire et secondaire, place Fakwa, il y a Willy Bakonga ici, Kazalaki, na secrétaire général, Bango, surtout, grand Fakwa, Bango Alima, Kuna, Bomoni, Mama, Wana Poga, Azali, Mama, moi, si, Bayokele Mawa. Mais, image, Nazali, Sabino, il y a secrétaire général, il y a enseignement primaire et secondaire, donc ceux qui bambi la tête, Nagansi, Asazu, Mabanga, Nagansi, Azana, Bama, tout, et si, Bota, la Tanga, Bimika, Ndeng, Bazali, Kololai, Bambi, et Mabanga, Binomobola, Nabilili, donc, ils allaient vraiment, aussi, ça, Moussala, Nao, na niveau, ils allaient Sony, Pobo, Ebake, peuple congolais, ils allaient sous peuple congolais, Kalate, état des droits, Bazali, Kobanga, ceux qui ont mutuma beba koyepso ozali mutuma be ceux qui s'agit ba finga yo ba ko finga yo si s'agit ba bamba yo ba mabanga ba ko bambo bamba bino moko bolanda na bilili ezali soni penza ko sil sa carrière no bo ezali pasina ma ona motema donc binomo bolandi ezali soni penza ko silisa musala na obo omoni donc azuma banga penza donc so ba policier bazali tango zo na be botu na be perkit donc peuple congolais na méchant parce que ba yebi ke bango mutu babandai ko bebisa bango mutu balengaki te ke mboka na biso kende liboso donc vraiment to comme presque à la fin émission na biso donc to za ko capituler, toujours rappeler bino l'Isusuke donc le lot vendredi 30 ezalaki première réunion il y a conseil des ministres il y a gouvernement à Sama boyebi que ça fait 6 ou 7 mois donc conseil des ministres bando za souté parce que Fati soki a décidé likambu il faut kaka ndenge wana bino moko bomoni ndenge lekaki do ba ministre tout baye bazana pour ça penza babanda qui salue vraiment il faut banda donc si bandi donc après to lagi sibino bomoni bino moko donc na ministère il y a plein en place OK ministre banoko sala ba contre-temps ceux qui et loko lingo le cadeau ça ba contre-temps na ordonnance ya président de la République bomoni mwana mama wana ndenge ba ololi donc et puis to lagi sibino donc grand fa kwa mususu il y a ministère il y a enseignement primaire et secondaire donc ba bambi na mabanga donc boyeba ke vraiment peuple congolais azali lisusu oyo ya kalate alingi mboka na ye ekene malamu bato penza ke bazali ko sala musala mabe bakotika tante ezali conseil tozali ko pesa na ba ministre ba esika ba vice ministre ba sika boye ba ke boye ko yiba te boye pour bosaler la peuple ndeki président de la République alobaki bosaler la penza peuple sinote bino moko bomoni résultat na suka ndeki ba komi ko bamba mabanga donc to komi na suka ya émission na biso donc ndeka na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire boyika so to komi na suka donc to pesaka donc vraiment base to ko tika ngote le loto ko banda na mama na biso Mira ya États-Unis d'Amérique mama na biso Mira merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc surtout aux États-Unis d'Amérique européen sous maman mususu maman nabiso mami zoa na États-Unis d'Amérique merci nanyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tikali toujours na ba maman pour na repesa mbote na maman nabiso Thérèse Kamani na kati ya Suède maman nabiso Thérèse Kamani na kati ya Suède merci nanyo surtout au ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya London City pour na repesa honorable Jean Moutala merci nanyo surtout au ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours nakati ya Angleterre tozali ko pesa mbote na José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule toujours nakati ya Londres to pesa maman na biso Maria azali maman oyo penza ke soki live bandi akotika mbala moko do maman na biso Maria donc merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokobo salaka jamais donc nakati ya Espagne vrai chéri Beloti Mavungu
merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi a on a kati Paris Toropesa Yvonne Mezo Yvonne Mezo merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Torobo sanate na kati ya groupe na biso WhatsApp tozali kopesa donc Chai Mukenge Chai wa balengela merci à trop Jerry Mukuna merci à trop sans oublier Babi Kisinga oh vraiment na ko tenir ko remercier penza ba publication na ye yango penza ezali ko marché makasi ezali ko sala penza ke soko koti na kati ya groupe ozo ba information donc une fois de plus merci na Babi Kisinga na nyo surtout ozali ko sala po na 5 minutes avec César Ngadi donc Torobo sanate mama na biso donc Linda Pemba na kati ya Tunisie Linda Pemba merci na nyo surtout au sala rapport petit c'est propre na kati ya Tunis na nyo surtout au sala rapport na kati ya groupe na biso donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yal Lochouami et à la caméra Willy Kunda. Restez donc connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, les camarades, au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.